ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ila takalia siange katana Nabituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa marange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamoué Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène Masiandoki TV, oh maman Abino et la cabino, Kakaba, histoire vraie pour Essa la bino, Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali Nengen à Lobaka, Nzambalola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Nenge Bozelaka, Masolo et Irène Masiandoki, Essa la vraiment bien Makasi, Yango Toebisa Kabande Konyon, Sobazolanda Biso partout, Ba oh nanu ba sabona na site ote, bo sabone au site ya maman Abino. Ba oh déjà bo sabona bo partageaka esalaka vraiment bien makasi la topesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor na biso Betty la patronne moi celle qui mibani na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama vende moi so amebla vende ndaku na vercha chezalaka la patronne na Betty to profiter to ebisa ba diaspora ozokende Congo Kinshasa ko hésiter te ozolukesika ya kitoko pona ko komela o passer ba vacances na yo na Kinshasa benga biso toza na deux chambres salon cuisine salle de bain topé chambre cuisine salle de bain tozo louer na prix bien climatiseur courant sécurité na bonzambe na kati seke bien makasi bobenga biso na lombango po ozwesika na prix bien kolala na Congo Kinshasa nazo ebisa bana poto ba diaspora nyonso soki oke Kinshasa okomi na restaurant super urbain chez mama Sylvie Mwanzaka te seko kenda kite boya ebele bokende ko découvrir balobi kolia kitoko chaque samedi et dimanche buffet africaine na prix bien adresse ezakaka moko tozotiango logo nango na ba émission na biso zo adresse numéro ya téléphone ezawana kende ko visiter esika ya kitoko ya qualité ya propre oyeba ke Kinshasa eza susu na bisika ndenge bozo kanisela te nzambalola zo sunga Kinshasa ezo sala biloko ya bien kolia ya propre chaque samedi dimanche tozawana na restaurant super urbain chez maman Sylvie Mwanzaka. Voilà, merci pour la patience et fidélité bande konyo bandara mama Irène Masiandoki na ela kabino masola solo tobetaka aubergine te yango na senga kabo partage akaba vidéo nanga parce que biso c'est la proverbe 19-20 eza juste pour sunga biso na suite ya vie parce que mokili eza na ba réalité bande ko bolandaka mama Irène liso na meme bino eza lisolo ya ba mama topesa bana na biso ya poto conseil bana ya poto na yebi ke baza difficile bayoka conseil te bana poto baza na façon na bango ba raisonnaka bana poto ba monaka comme si on dirait bango baleki ba mama na bango na batata na bango na mayele or que
eza bongo te ndenge tolobaka matoi elekaka jamais mutu bamuri na bamurezi bolanda lisolo vraiment na bokebi eza na ye kopesa conseil parce que mama moko na Hollande abengi mama Irène po apesa nanu bana na biso ya basi ba jeune fille na biso conseil tozopesa na bana na ndenge nini bana poto nalobaka eloko trop balingi ba camarade mingi koleka bandeko na bango bamama bokolandanga bokotala meme na ndaku omona ya aza na telefone alinga changer telefone azo préférer apesa camarade toleki ya camarade na ye telefone oyo akala ma eleki ne moko na ndaku azozanga oui kokaba bayekolaka ngo eza mabe te me bolakisa bana ke bacamarade mingi bayebi koyokisa bato pasi na sie na ntango oyo yango toyobaka molinga mi malamu c'est Jésus Christ de Nazareth tovanda na bacamarade ebele na vie bamore na bamorese basala biso bambala suka yaya soko kute na camarade azova no malamu na se na tango se kaza muto yebi kobanga nzambe mokili eza na ba réalité nango mama lobi mama Irani pesa ba jeune fille conseil naza na mwana esi apusani mwana ya mokolo bakendaka feti moko boya 3 ans passé akutana kana mobali moko na Belgique akutana kana mwana mobali moko ya malamu ya kimia lokola copain bazwaki pete ko vivre mwana mobali wana ayaki komona biso ayaki kopesa bongo ya libala ndenge tolobaka kangaki lopango asali makambo nyonso mobala asalaka azwaki fartir na ye aza na Belgique ayaki pe apesa biso biloko nyonso mwana kende na ndako ya libala na yo lokola bape biloko nyonso libala nde yango oyo bango moko bana poto programme ezalaki bavanda nanu basala mariage na église bongo bakende na ndako na bango basala pe na mairie mama Irène banda bapesaki biso mwana mbonga biloko ezalaki année oyo kaka tozali na mois de février nde bapesaki biloko nyonso ya libala epai ya mobali wana donc mwana aza na mobali oyo toyebi vraiment mbake jeune fille na biso na ndako aza na mobali azalaka na Belgique oyo ezalaki soki oyebi azokende Belgique papa to mama moto akopekise aza te parce que tozwa mbongo mwana mobala bato mama Irani mwana mobali moko mpe ya kimia eloko nini opesa conseil na bana poto bayokaka te mama Irene mwana nga soki alingi akende mpa mobali na ye azalaka na bacamarade mosala ne komema baninga na ndako aza na moninga ne moko boye moko mosusu na vanda ayebisi nga nazoke Belgique azobongisa biloko na diku namoni moninga ne wana aye na bengi ye na chambre ya problème o tozokende na ye bazoke kotika biso na voiture et pas ya camarade na biso mosusu tozwa train tozokende Belgique na ye abi akolala wapi o tokekaka weekend akozali pa na nga na biso yaya akozali pa na ndenge ni yo kepa mobala pesela biloko nyonso bana poto bayokaka te teti bakei mama Irani mutema nange sepelaka te kobanda mokolo wana nakomaki koloba na mwana me komaki mwana komi komi ma camarade na ye na Belgique pa mobali kuna na ndenge ya kobombama bakokende Belgique bakokomele pa mobali bakovanda kuna tanso bake vendredi bakozonga dimanche bake vendredi bakozonga lundi mama Irani na lobi na biyaya libala ezaka na bakomba libala babundisaka ngo yo kaka conseil mama Irani beta sete na bana poto bazwaka makambo nyonso likolo nalobaki eloko bana poto bolimbisanga bozalaka mayele te bokanisaka nde bozalaka mayele bozopesa pasi bana poto boyoka yango bomoni bana mingi ya poto toke mariage tozobina tozolia tozomia tolati ba robe mama pe biso bato ya bato tobengisi ba moziki mabala bana poto ezoumela te mwana kenda libala 2 ans libala ekufa mama moko yoka soni polo bake mwana zonga okoma ko bomba mwana bato olingaka te bato bake libala mwana ekufi pourquoi obombaka parce que ezali bêtise libala esali 2 ans 3 ans bana poto bazovanda na mabala te bazotika na bana na ba poussette ça fait très mal au mwana 27 ans 25 ans bakaza divorcé eza bêtise oza trop jeune oza déjà na liste bato baza divorcé kitoko te mama Irana memaka muninga na ekuna mama Irene yoka makambo ndenge ezokende ebisa bana poto bazala mayele mama Irene tolali tolamuki mwana komi kosala programme tozoluka salle année prochaine photo sa sko liba l'église pona kende problème ezate mama Irene toyeko yoka sango mwana na muninga mwana nga azana zemi ya nani mama Irene zemi ya mobala mwana oya kikobala mwana awa ndaka pesa ki biloko nyonso tozobongisa makambo année prochaine basala mariage église mwana kende mama Irene tozosomba biloko tozosala programme mwana kende po biloko nyonso libala si tozwa mwana za mwasi ya mutesi babala ye muninga wana azana zemi mama Irene il faut abota zemi ya mobali ya mwana mama Irene ayebisi mwana ngabi yaya ozolela muninga na abotoli mobali azwi zemi yaya combien de fois nga na pekisol kambaro ya ba camarade na ndako ya mobali omoni ke munuka mukole lumbaka solo azaki camarade no de base ya motema pi camarade wana zana zemi ya munene mama Irene mpana nga mobali na ngai abengisi bokilo na biso bokilo lobi akushaki ne kaka mbala moko
et les cas déjà tant bayaka na ndako kuna mais moi nazalaki wapi bokila zokoka koloba te tala mibali ndenge bazalaka makambo ngo peza lokwa lisano mitendo pratika makisika na surprise ezali ata na divan ata na toilette ya ata stati robe isifika ko kitisa pesa kaka mokongo ya zeme pour eponaka position te mama irani kaka na ndako mwana nga isika kendaka kotala mobali amemaki camarade esika zemi ekotaki mama irani mwana zolela miboma camarade ya botoli mobali camarade pe kuna bia kolongola zemi te il faut abota mobali azoyeba na mopapa na yebokilo mobali nanga na ndako ke azana choite mwana ana bota me basala ka mariage na mwana po mwatika mwana na ye ezate ye azaki na bolingwa fille wana te bakushe kaka une fois zo comprendre tende fille ngaza na zemi et puis fille nga ko yebise zemi se komi na 3 mois azana choite me ngana yo karabino kuna Hollande bolongola na bazima ba 9 mois fille wana ko kipe kolongola zemi so kufa na ye pona nini ko bebisa libala muninga mais nyonso conséquence tozoyebisa bana poto boyokaka conseil te mama irani lisolo na pesi eza lisolo ya mwana nango na bomba 9 mois liboso quelque part azwi mato elekaka mutu te combien de fois nga na ndako wana disikta na mwana likolo kokende vacances na Belgique wana mama irani akendaka congé moso pe yango zeme kotaka asalaka 2 semaines na Belgique na eko apprendre ke etanga ke congé kuna camarade ni pa landaki kuna camarade na section de 5 jours azongi Hollande atikala ki 2 semaines mama bozo saka na mabala batu bazana magengenge na luzile bazoluka mabala mama irani pesa bana poto conseil bana poto balingi ba camarade mingi botu na biso ba blessé de guerre ba camarade bana nanga boyoka conseil mama partager lisolo epa ya mwana bana poto balingi ba camarade mingi oui mutu fo linga mutu po mutazangi bolinga komona nzambe te mais molinga mi malamu c'est Jésus-Christ de Nazareth camarade ba memake na bisika secrété camarade akokaso élévation ya mutu te lelo koma camarade soki azwi kaka vie camarade ya komi mutaketo camarade ya siliki ndenga mona mbaya na Belgique azana mwa voiture azana ndako atia télévision na mire yo mwana poto zo sutukela ndako o sutukela voiture zo sutukela mobala muninga na âge na mwana muke jeune fille Hollande komi dana molimo kobeta musinzo na mobali osa pesi biloko nyonso ya libala yango ba mama botelemela bana soki mobali ayeko pesa biloko nyonso ya libala mama bosalaka mbangu bosalaka église bosalaka ya mairie bana bakendaka ekomi mode bapeseli mwana biloko ya libala banda bapesela ye biloko ya libala mwana vanda kaka na ndaku 2 semaines bazo préparer mariage église yango ba conséquence mususu yango omona mobala azaka na Londres abala fille mo na France banda pesa biloko nyonso asala mariage coutumier 2 ans bazela kaka mbongo baba na église et moi sina mobali bakoyi kovanda musika te ya bolingo nyonso esala make mobali na poto moi sina Afrique ba conséquence nango tozomona bonno c'est ça mobile na Belgique moi na Allemagne ba conséquences ezomona ya tabana pondu balala randa ku moko bakoyi ko kabola bango tango mula ite za bêtise bana poto boyoka conseil ba mama botelemela bana mobile ayeko pesa mbonga ya libala bozu biloka batu bovandisa mwana 2 ans 3 ans na ndako teza ba risque akende libala na ye bana poto boyoka conseil maman Hollande merani beta c'était na bana poto matoi elekaka mutute bana poto bozokutana ba conséquences mingi nzamba zo sala bino grâce génération na bino mabala eza ya kopamba mabozo bala tozo ya bafeti tozo bina mezo sala pasi mabala ngezo vanda tezo ya kaya kotelema biso ba mama ya bino mabala eza ya kotelema na bino susu bana mabala telema siko libala nani ko vanda na poto bandeko nanga bana poto boyoka conseil maman landi lisolo ko bomba te benga jeune fille na lobi bêtise te talisa ye bana poto bolingi ba camarade mingi bana poto bozolata na bilamba na ba camarade bozolata na ba perruque bozodefisana na biloko botika toyebani bilongi mitema toyebi te kete ezokipe mwana mokie te jalousie qui para mwana mokie te ozaka ka jeune fille ozwi libala opambola mindeka mariage ne leki moninga bozaki na benga ko lisusu te est-ce que vous trouvez en normal au salé loko ta bloquer na WhatsApp poka ko bala bandeko nanga bokeba tant eza mauvais Jésus-Christ revient maman oyaza na Hollande azana pasi mama irani mwana zolela moya ko consoler mwana ezate libala na ye mobali na ye atie pire camarade na ye zemi mwana mwaso na palobi aobota aolongola zemi te botala mokindinga ezomema biso totindi epa boma mutu te mais zemi ya mobala moninga yaya atayo moko okotisi yango ndenge ni peko matina kati ya libumu zemi yango ekotelaki wapi peko matina kati ya libumu na libala moninga pe na ndako ya moninga epesi pasi nzamba pambola bino ba mama bolandinga bo partager lisolo bo benga bana bo pesa bango conseil to pekisi bino bolingo te moto azangi bolinga komona nzambe te to linga na biso po mokili ba ke toza ba yekolia nzambe bien sûr mais bolingo ngo feza na
limite ya nani akondima kufela mutu na ngomba Golgotha lokwa isumasia na se na tango azalite ba camarade bazosala biso bambala suka ba camarade mitema mabe makasi ba mama bo partager lisolo ba na biso poto boyo kaka conseil bolingi confiance trop na ba camarade bazofuta bino mabe epesi pasi mwana zolela libala na ye ekei muninga zwi libala na ye yo babali yo kendaka vacances pas mobile no na Belgique olongwaka Hollande omemi camarade boke vacances na ndako na ya libala mama ozo s'attendre na nini ne ekolo pantalon ba mbinzo na bango elingaka te mona matako ezo ningana ekolo pantalon elingaka te mutala ta robe de ni mutwa ya tete tetine na kati ya robe tete balingaka bongo te ekolo pantalon baza allergique na mutulu ekolo pantalon baza allergique na manzaka ekolo pantalon baza bata kopesa confiance te ya confiance ne ekolo pantalon te madame pesa confiance ne ekolo robe ekolo pantalon bata buzoba ya to yebite papa ko yaki nani par rapport à robe de nuit nzambe mutayebi epesi pesi makasi po mwana zoka suteza su pasi te komi pesi nzamba lola te ya bana biso bazwa conséquence bazwa leçon bazwa maele bayokaka ba conseil ya ba mama tokutani mbala sima soki mwana mutazongi te partager s'abonner na Irene Masiendo ki TV la na lobby bisous bye bye na molongo ya bato bazongolu na nzambe na koke wanga na te naza na kati ya mbalo yo toza na Autriche Vienne votre frère Henri Papa Moulaja nazoya wana le 26 octobre 2024 na Vienne na palais Werdem bino webi onkoleka ngai le 26 octobre bandeko nyonso Autriche biska bozali na ma province rendez-vous ezali ya louange adoration célébration comme que rendez-vous te zwa ticket na déjà avant ma place est très limité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Autriche 26 octobre bientôt. Eh oui, bah tout ninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso wazala na projet ya vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bosana. Tozali nzinga ya quartier ba investisseur. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tope otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City VIP de Maluku.